Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestine. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur à théâtre. Artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, travaillé. Président Eli, il y a pas d'amatonné. Balamatoni, sauf à l'amatonné, tu es bien que, sauf à l'amatonné. C'est quoi, c'est bon, moi l'amatonné solo, oui, Papi Mokoto. Biso tout, total à rien. Des besoins, Olobani. Papi Mokoto, les amis TV, là on a image qualité qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total ramingi na bala ndako les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas pour nos pèse les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Loba Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu ne sais pas la rango? Les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne sais pas la rango? Les amis TV. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Bonjour, Nabalandi Nabiso, il y a les amis TV, vraiment, ce que j'aime bien, Nabi qui vous a conseillé là, les rendez-vous et la kakanding to mesana pour la Minoba News. Vraiment, merci à toi, mon boss, Papi Mokoto, depuis France, président Matongi Zalayo. On a vraiment les amis TV, Balobi, et si Kawapi, on a information, bien sûr, et si Kawapi, on a film, série télévisée, gag, tout, on a les amis TV. Mimi na zolo babu s'abonner vraiment massivement car chaque jour on a besoin s'abonner et tout ça vraiment bien. Merci à toi Dimitri Bongania, mon toi Cindy Bilili, lelo vraiment to yambili bino le susu mutangala oyo l'autre fois tout ça qui naie à l'obéla qui sur politique vraiment ba réaction ezaki ya bien et matisi le susu mafuta lelo le susu tozana mutangala mbote mutangala mbote mama nangai kimbeni. Il get autrement dit Maracuja. Merci Mutangala, bonne santé. Oui. Qui m'a nakati tumba. Tuyabaki yo olobelaki et matisi lisusu mafuta vraiment ba réaction boni ba réaction ya émission parce que biso pe na part de choses qui ba réaction ba lobaki ou mutalobaki na ndenge na ye boni. Ouais.
biso émission ceux qui sorti médiatique na biso nyonso et lobisaka mingi na ba oyo conscience ezosala déjà baencourageaka basepelaka epesaka bango esengo ya koyoka biso baoyo mpe conscience esali nanu te ekomisaka bango bilobaloba epesaka bakanda mais par rapport à bato oyo babengaki bao babengaki na malamu topartageaki mpe bien bao mpe babengaki na mabe basalaki action bakutanaki mpe na baréaction na bango donc ndenge nazoloba boye baotala lisusu baocomprendre ke wana mobali mpenza azoloba na biso Matondo Mbutangala wana penda mobali nde azoloba na bino na les amis TV nazo singa bino mingi vous s'abonner massivement parce que awa vraiment musala ndezo sala ma distraction te tout ça vraiment wana notre boss Mbutangala lelo to moni division na politique entre les opposants eza nini analyse na yo eza vraiment nini na makambo yango Matondo mingi mutuna wana eza malamu na ngai na profiter muke bandeko bazolanda biso bakoexcuse biso na pesa bafélicitation na ngai nanu na bino bandeko ya internet surtout mingi bino bajournaliste malgré baboyelaka bino terme yango wana me to utilisant kaka bajournaliste ya net baprésentatrice banyonso wana mpo mikolo te koleka tolembaki bino na actualité actualité kaka o bapibliaki okuna babimisaki bafoto na ye o babimisaki bavideo na ye o boye tolembaki bino mais na sepeli semaine passée na moni publication moko na bino concert na bino Clarisse Mbaya plasma à Bali vraiment donc etinga plaisir et lelo ndenge tolingi tobanda émission wa Jericho Betox 207 akotikela nga invitation donc soirée ça samedi oyo samedi le 24 et ça linga plaisir à ma casse ba nouvelle à Boende et ça le rappelle bien à Bali pe mobali na ye a bien moi na poto que m'a vomi ça donc kitoko makasi na boke bango ba fleur rebelle na émission le Rolandama donc ba yamba pena ba félicitations na nga et na souhaiter bango ba très bonne chose OK toujours na kati ya émission na biso bolobi division mais oui biso tolobaka yango biso toza na aide spirituelle tolobaka yango à chaque fois à chaque reprise que opposition na biso ekoki kosala makambo ya malamu te comment pourquoi kosala makambo ya malamu te parce que bazoluka babundisa bilaka ya fulukimbango alors il faut nzambe atya bango na kata confusion la fois passée ndenge nayebisaki bino ke nga na bino tokotunana ya na profil na nga so boke na profil na nga na Facebook bao batalaka bayebi baokuta bina photo mokonzi ya mboka penda epikla wana avec tenue wana kaki ya vert abeta na koma kuna ke rendez-vous tokotunana le 1er janvier 2019 nani président de la République démocratique ya Congo ezalaka Joseph Kabila réponse na nga yango wana alors oyo nyonso tentative nyonso opposition koluka asala et aussi mbate parce que ya mokano ya nzambe te eza na kati ya bilaka te donc ekoki kosimba te wana nake na bino na plan spirituel ndenge bilaka ezali parce que jusque là pour le moment na kitalatala ya molimo tozaka na Joseph Kabila nyonso tu etikali eza makelele donc je confirme biso ke tout ça kana Kabila tout kana Kabila le rendez-vous est le 1er janvier 2019 totunana le président RDC et ça la Joseph Kabila pourquoi division makasi na niveau ya opposant il faut pas ça la confondre bon ensemble parce que bit na bango eza nini baoluka nini basoluka ba intérêt na bango baza manipuler ba réunion nyonso à l'étranger baza manipuler par baza manipuler na ba petit blanc pour na intérêt na bisoté mais pour na intérêt occident intérêt à impérialiste ndenge na lobaki donc ekoki kosimba te parce que tant oyo tokomi toza sous na temps wana te faut tobima na boumbu oyebi ke bana Israël Pharaon sala to kanga ba en Égypte babimi Pharaon landi bango po kanga bango kaka mais loko na tana bango ko bime kokaki bakanga bango te babima ka bakeye
ta yango wana tokomi Afrique nyokwami makasi bayindo to nyokwami makasi mundele exploiter biso na forme nyonso mais tant wana et c'est si la kitozo bima donc tout le complot nyonso mundela koya nango et uta nord sud est ouest et aussi malisusu te parce que réunion oyo bakende kosala na Genève en Suisse et aki na sens ata moko te ekende sala mapuna. Comment se fait-il que mais oui on a mboka makambo eza ya mboka makambo eza no ya mboka ba candidat oyo baza validé bazalaka na mboka. Comment se fait-il que batumo boye baza kuna kata élection te misu baza ba invalidé bo influencer baninga yo mtoza validé élection eza makambo nyonso eza olongoli makolo na yo OK kuna et beaucoup aux injonction il y a pamba ya ba petit blanc ba manipuler bino soko ba blanc ko ba petit blanc donc bino kutu donc na ebité so qualifier bino ba nini ba politicien wana ba kumbi bino na place moko boye o kutu boyebité ba botoli bino ba téléphone ba salisi bino o nyonso ba salisi mais ça bien ngana se pene loko wana ba manipuler bino tina suka lokola bana mike na un petit blanc asaka na bino il a fallu basala alors na suka film tout de Babel et Panzanit. Et comme je retire ma signature, je retire. Mais pour nani au boya qui réunion pour nani au boya qui peut signer parce que ma cambango déjà qui n'a bien té. Mais comme base, vous avez une nerf solidité. Il y a un mboka oyo et on a besoin de mutu la Kabila. Parce qu'on a un nerf solide, que ça soit devant Mindele, que ça soit devant Batouazan Katamboka. Pour la situation oyo Kabila kutana nango pas kutana kanango o bozo ignorer belé so bazaki bato ba nerf facile wala bato ba kenela ba Genève wana ne Congo ese katana kala ata 25 morceaux na ba pression azwaka jour et nuit parce que toloba wangwa to wela ka condamner ba dirigeant na bisoté pour il y a des pressions où ils allaient exercer sur bango na communauté internationale wana ondimate à cause de la volonté ça les locaux moi ya bien pour na peuple naï bakoluka ba imposer autre chose pe ba quoi imposer en ça partout na lobaki yango Afrique non sur photocopie mutu mota otombola musapi o akendaki na mboka mo boye akuti bato wana bien ba okumisa président na bango so okay na mboka to kutaka ba ofinga président okay na Sénégal ba finga président na bango okay na Congo ngambo ba finga président na bango OK na Zimbabwe ba finga président na bango bo opposant ba yai mais nous c'est ça organisé na ba impérialiste bango kutu bo komi na kuna ki bo konjango te boza ba simple candidat misusu kutu ba candidaté mais tala ndenge Mindele ba manipuler bango ba koki ko maîtriser pas Mindele te ba koki pe ko maîtriser soit disant la base te ne base on a combien de personnes na ce qui na landi mission moko ba Martin Fayulu na poto azolobo peuple ne lobby et boyi makambo ba élection et boyi makambo ba machine peuple ba tourner clairement ce qui te commis ata le 20 décembre le 15 machine ezakaka yo okende to okende et comme peuple ba tourner peuple ngalo ba no wapi boyo kakite peuple ayembaki to boyi machine maintenant c'est qui wana n'éviter ba genre ya ba argument wana après ça mami peuple oyo yembaki bongo yembaki wa yaki na stade des martyrs parce que stade wana soki tondi pena plein et à la 80 000 places so pende tondi pena bato nani 100 000 places ya Pamba moi bi ville qui chasse à Pamba toi combien plus de 8 millions au moins un match na stade plein au sommet na balabala mo tikali vide batu bazana bango belé vie normale mais batu batondi na stade ya mwana au mona ka bazwa match ba na TV parce que batu nyonso ko na stade te et simbate ya on ba sala la retransmission siko moi bato yo bakendaki wana bango pe nyonso te ba yembaki nzembo wana po mukolo wana biso pe tozalaki na stade biso to yembaki angote. Allez, on doit considérer que Bangwana son peuple. Et puis ça va Kinois.
Si les 25 autres provinces, il y a Congo, au Tchéwapi, pour Congo, plus de 80 millions d'habitants. Or, chiffre, ce que peut s'amener Bongo, il faut s'en mettre Mokonandam. Donc, tu as 100 et quelques millions. Allez, on le peuple. Et bon, au peuple, qui est la Shadak Mabo, Wananan, peuple pété. Et bon, au peuple, qui est la politique, peut être non, ça la théâtre, on va être le peuple. Ok, Mutangala, ils ont vu Mbutu Mutezo ya Karasekoya. Mutangala, tout ça a début à campagne électorale pour na yo kosenga la population va voter na. Nga nzana mutu na kosenga la population a voter te nga na sima bilaka ya fumuke mbango. Yo kosenga mutu te ba. Mais tu vas voter nani? Yo kotangela nga nani opina ba koki ko voter. Bato yo moi pression ya muke ba koki te. Ba wana ba ko voter. Donc ça n'a pas zawana. Ah. Oui bien. Bon beta match hein. Match, il faut que vous la qualifier. Match wana, il faut vous gagner pour vous la qualifier. Boche na obité, match à 0-0. Meilleur joueur na bino à un terrain. Mais match tigali 20 minutes. Donc comme na 71 minutes. Match tigali 20 minutes ici là. Meilleur joueur na bino na terrain a Tcheka habité numéro 10 na bino. Ba poni joueur oya ko remplacer ya na souffle sika boluka bi po faut ko chabi na match na bo gagner. Po bo za la qualifier. To bo jouer coupe. Joueur na ba poni abandi ko se chauffer. Public peut zo sepela. Ah, yeso ka kotia. To chabi. Public ça ko il pas ça ko se chauffer. Mais le temps ça que c'est chauffé, il y a 15 minutes. Match ici, là, meilleur joueur na bino wana, Achebi. Wow! C'est des gangs. Bako bini sa joueur wana ucho Chabi, meilleur na bino. Pourquoi poti sa remplaçant wana, to remplaçant wana, abozela na bata la température match ngé komi. Au moins, on a fait match pour ni remplaçant. A mis chauffé à Kimi Kimbambangu, Libanda terrain, ti à côté peut-être match ici. Au moins, on a fait. C'est-à-dire, de faire un azan de 4 tickets, à pas m'attendre au bas. Donc, tu as wana kaka, on a obligé qu'à battre. Donc, ils ont élection. Wana battu, nous voyons bang. Wana calcule battu. Bon, on va te voyer bang. On a eu Sabino Mingi, rendez-vous le 1er janvier 2019. Pour plus que on a Simabilaka. Vous êtes trop sire, hein? Vous avez Simabilaka. En tout cas. Mutangala. Pensez-vous que l'élection est causée le 23 décembre? Makamwa na pensé nanga ezaku tuté ngana otala kabilaka. Donc pour na yo élection ezalate parce que nous confirmer biso kaka. Et puis ndenge tozo kende la. Et puis ndenge tozo kende la pena makambo ngo. Batu oyo babande ko luka élection. Bango mo bazo bang élection. Pour ma lisole élection ça na bango te. Bah soi-disant bah grand tête machine ça là ou pas failli le quitter qui l'obit oui ou la n'a intervenu dans l'aéroport bah ça a posé élection problème na bango Kabila zalate pas se déranger Mindele pour Mindele mtu ba tinda ba pour la place auto komeli Kabila lobi non na makamu na bango nyonso Nous va commis contre. Problème na bango ça Kabila. Problème aux élections Kabila zalaté. Transition sans Kabila. Nulle part battu. Et là que pandi Genève yangwana. Parce que ba linga élection té. Là na ba discours na bango. Place monte ba linga élection. Candidat soit tinde lettre na seni. Oh va reporter. Donc côté ko bange yali et yebani. Côté batu ba linga élection té et yebani. Donc, total la candidature toujours kende. Mais ngai ezala le 23. Ezala te. To ningi moi na baxé au moins une semaine, na baxé une semaine à bonus. Après le 23, notre Keiti, le 30, le 31, le 1er janvier, bois na caméra na micro. Tout solo là. Na le cas qui monsieur pas bien fait bien OK. Baza ba théâtre. Na ça qui clair. Bon posant ba théâtre. Na loba pena ba combattant, ba théâtre. Et les cas d'attendre une semaine. Oh, et ça, à Genève, comment on a
théâtre boka so na koloba ngo te théâtre na ndenge mo ya osangana te mais bakendaki kuna bakena Genève kuna yebisanga combattant ni nazalaki ata bao bazo soutenir alobaki ngato to alaki libanda bayebaki ata solo bakumbi bango lokola bantaba moko boye lokola babebe moko boye batelefone babotoli banini bona donc wana bafoma solo Mutangala yebisa biso après Kabila président nini ya kozala mokonzi. Voilà. Question eza malamu après Kabila c'est éternel te. Kabila akokende. Mais total esika tozokende par rapport ya bilaka tant soupe tozape na système ya ba ki président européen de soute. Système royaume. Tokozonga na royaume na ndenga kala. Pourquoi pas? Si les en Europe ba royaume c'est délai. Baza ba garda ba royaume na bango. Ba garda ba souverain na bango. Pourquoi pas bisope bankumu toujours na kibokonzi na biso kumu azawana administration pezawana et déranger le côté. Poto ba royaume c'est délai. Koleka en Afrique. Pourquoi pas toujours en royaume? Pour Voulouzi, à ceux qui n'a 4e président. Ce qu'on a donc une bac sapon nani. Total est là non. Il faut qu'on là quoi. Bilaka mususu. Mais oui, toi c'est là tes points. Bilaka mususu balaka bino que tu sala ba 2000 ans, revient bientôt. Azoya te bozela. Et bon oh ça là t'as un siècle été. Nani ngo revient. Jésus revient bientôt. Ko bolo ba ngwa wa. Bientôt on va la kaina ba apôtre ba okufa te ba Pierre ba Jean ba kufa 2000 ans. Ayaka kate. Mais wana bozela. Azaliko ya makolo ezana nzela bosela ngona banzemo et bon oh ça là t'as un siècle été faut te patienter parce que ça la bilaka en 1944 ans vous avez non quoi mutanga nazolo ba vérité za ka makasi donc wana photo zela bilaka mais faut oser là comme ya Jésus ça ba 2000 ya katia bilo puis faut bazela ta ba 3000 to zela kaka oh ya 2000 ans kutu bozela et bon oyo ya 1944 ans kaka bonimbo baye nous avons cassé bino badamvamu pour na yo problème ya peuple congolais ezani voilà problème ya peuple congolais ya mwana ka problème ya peuple africain tant que tu se débarrasser na mondele te tant que tu me connaître Fumukimbangu le Congo et l'Afrique ne s'en sortira jamais. Solution est ma cambozo le bawanate parce que solution sur les acquis d'élection entre guillemets il faut tout le monde bamboka msusu bonga même bamboka barabi kute koti mobulo msusu bazaki bien pour baluki ba créer les bango makambo ba élection ba vanda ki bien na batu na bango ba Libye nyonso na bazaki bien ba Tunisie Égypte tina ba Irak bazaki na bango bien mundela ko cha mobulu oto cha démocratie oto cha boye. Beaucoup d'internet, beaucoup de l'actualité, Libye à l'élo, na Libye à Kadhafi, ni neza malam. Tunisie à l'élo, na Tunisie avant, ni neza malam. Irak à Saddam, na Irak à l'élo, ni neza malam. Beaucoup d'étal. On a tout le monde le battre parce que ça l'angoine. Bon, mon aké, problème na biso ya ngwana. Peuple congolais a un vrai ennemi naïe. Vrai ennemi naïe, et ça va dirigeant naïe. Vrai ennemi c'est impérialiste. Alors, tant que tu as confiance na kati ya ba dirigeant na bisoté, tu as bango maboko te, bango pe bako ko na force te ya ko lutter contre ba injonction oyo ba pesa ka bango butu moyi. Bino mo bomoni preuve nango. O ba grande personnalité politique na biso ya mboka. O ba grand leader d'opinion. Mais ba meni bango lokola bana mikie na batu moko boye o bazana bango eloko te ba petit blanc moko batu ya moi fondation moko boye makambo sali bango na Genève mais il fallait que ça na makambo mususu bazokoka koloba te batu mususu moya ba kote za te na zana ba déclaration ya batu ya INC ya IDPS o biloko mususu nous allons déballer biloko mususu le kai kuna za normal te ce que dit combien de fois batu oyo baza en fonction basibisaka makambo wana ntango badélégation ne yaka ba pression nini yaka kocha
Comment se fait-il? Boye di ba makambo wana te, même les loba tozo déclaré aux fonctionnaires à futa malamu te. Mais boye ni ne complique makambo wana. Banque mondiale na FMI. Et ça na ba complication makambo belé. So bo bozo na histoire ya Panix na Onatra à l'époque. DG mo rakota kuna Panix. Luka histoire na ye papa Molaire ayebi à chaque élément wana. Balongo la DG wana pona ni. Pour Matissa ba salaire ya bato. Au niveau Matisse ni yangote plafond au biso banque mondiale to cha salaire ya bato exemple il faut soukana $80 ndenge yo komo futa bango $200 mais compagnie soko tsa mbongo nango te ba pesa injonction pas mobutu alongo la Panix. Vous comprenez balongo la DG wana. Donc il faut bolukara koyeba nde baloba ke peuple na ngezo kufa pour ezangi boyeba il faut kolukara koyeba. Le problème il y a congolais ali congolais ça na kata ignorance et ignorance wana ça accentué sous na ba faux politiciens ba opposants manipulés par l'Occident. Il faut to fungola misu to piquer to liamine pour na mboka na biso. Chine wana Chine wana beaucoup misala botu na biso ba to voir genre to genda ba pauvre ba na Chine ba to passe na façon moko. Mais mboka na bango mata et comment makasi parce que peuple à comprendre idéologie. Les Chine nation forte. Mais kende na kati ya Chine. Ota la vie ya bango mo ba Chine. Ba Chine ba zo te kana mikate awat. Siko pona ni so mboka na bango za paradis. Mais bazo lité et bazo bongisa ka makambo na bango malembe lelo état na bango za grande puissance. Mais bazana bato bazo nyoka ma bazana makambo belé o bazo bongisa. C'est la même chose. Biso pa photo lité na kibiso moko. Ndela wa peso solution moko te mais ta ba politicien monyos. Ka kuna wa. Faut féliciter président Kabila ale na mobali kabange wana. Baluki basala tout ba mema ekutu tina ba franc-maçon rien. Baluka ba mema eboy rien. A piquer. Il faut zala no wana. OK, alors oui, il faut zala na wana Mbutangala arrivé à Martin Fayoulou, lobby plein à craquer. On dit que le peuple est lié. Parce que tout l'andaki, tout allez qui wana, tout le monde ignore ce qui plein à craquer. Bah maman va se couper na macadam, bah zo top poupée bah ma puta. On dit que le peuple congolais c'est pénible. Eh bien Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Oui. Bah plein haut ya ça là. Bah Tomikolo bah ça la moitié. Dans la zone en 2011, hein? Pas participer à l'élection. Bah plein haut à ça là. Ma bima présenté. Donc plein et le barrelo roté politicien non soroya à ça la plein. Dem pas ça les plans. Ajouter beaucoup quantité. Invalider peut qu'il peut souka été là pendant na émission à la fois passée. Plein le barrelo roté. Pour na kata ki plein wana nzela wana nan o ba yela yaka nzela moko o ba utaka changu ba yaka na centre ville. Donc ezana batu mususu azokende cop na ye mususu auti cop na ye mususu avanda ka côté wana mais oui pourquoi pas mususu avanda yango tozoloba mususu avanda na côté wana mususu ba ye batala mususu bino ba journaliste bokendaki po bomona ba betelo lisolo te. Mozaka na kacha batu wana ti. Ozaka na kacha batu wana. Mais na ba quartier batu basilaki. Eza Kinshasa mobimba te. Ndeka na bi pesa ko exemple ka ya stade. Stade etoni plein mais batu bazali net biso, net ngai place na zalaka. To boujaki te. To zalaki na biso wana batu pe bazalaki na bimiti na balaba munene batu bazalaki. Donc ba oyo bakendaki ba supporter amazembe bakei quelque batu MLC bakei bona boye na bakirie na batu mususu bazana bango batu ya côté wana bo total ninga oleka musupe amona no failo on pe na misu te mais lokola kombo na etanga maki akenda mona no elonga failo ngo ezanenga ni musu azoka ka ote oyo elongi vimbana nini soki nini tutaka ye akende siko mona ye elongi yango ekoma ndenge nini eza nango
makambo eza eloko liboso te eza non événement eza eloko liboso te Bemba ayaki awa asalaki plein Félix ayaki awa asalaki plein Chadari asalaki plein plein dirigeant mboka te plein pesa pe mutu pouvoir te na pesa exemple ya Chichi asala ba plein awa akoka kobenga na Mobutu te na ba plein na ye wana ezaki ya Chichi opeza mais ya moto je expliquer yo te aolekela wapi ye moko nanu naki ye moko nanu ayebi ke oleka te aobanga ba élection pour discours na eza élection te eza ya batu ba bo élection aleka na télé changu à décevoir na ba combattants so ba ochela mutema nde kala ni mwana nsemi pas décevoir ba combattants sala ba professeur de côté simbate ndenge yepe na ba propos na télé changu à décevoir ba combattants so ba chela mutema et comme kaka odie les peuples pour nyoso beaucoup mukosi la kaka base metango bolia ka mbongo na bino kuna botuna ka base te mwana botuna ka base te ok Mutangala tomo qui vers la fin émission na biso oko bakisela peuple congolais nini o bakoko comprendre et puis au PCBSO ba dédicace na ba au pays numéro téléphone vraiment na bandi na point ya suka numéro de téléphone na loba kaka numéro eza affiché wana oyo asepeli kobenga to partager ba idée to partager o pa kobenga na ndenge bobengela ya impolitesse wana efsa bino chaque fois que bofinga na lingala o lingala eza langi na biso awo donc bakofinga musu ya sike bimi na lingala bino na poto boyebi yango tenga na yebi ofingi na fingi boyebi ka ndenge ezala afe bokoka te bomela pema to l'équipe point wana pona kopesa mbote na féliciter lisusu makasi petite sœur Clara Mbaya plasma nenga bali asali fierté eza bien vraiment na pesi bango ba fleur na pesi bango ba félicitations eza bongo parce que to lemba ke lokamo o ba publier journaliste o ba sali boye et puis wana bato bano lobela ngo trop mais journaliste abali bato bazo lobela ngo te non journaliste internet abali bo féliciter ye bo kumisa bo relayer information et ça la malam mais so yala ki o takala journaliste moko ebimi nde to lebi na WhatsApp ozana ngote tinde na tala ozana ngote siko ya bali awa boko senga pete batinde no vidéo ya mariage civil na pour les cas kitoko na pesi bango ba félicitations message nanga makasi tout en temps il y a distraction tout est cause à la religion africaine et ça là qui conférence internationale il y a mon toujours pour la paix au Congo et en Afrique mobimba parce que mutu mwindo sana passe ata bino batu bo chaka chaka munoko na poto na boyebi ba vibo mena akuna boza batu ya passe boye vous avez considéré le roi Batouté devant Mindele, devant Bamboka wana. Boye bien mon malam. Ngate mutu na ko expliquer bino. Mais bo so rapé courage, bo dénoncer non ba moto na ba injustice oyo bo mona kuna journé. Wana boko ka koloba te, mais bozo nga bo lebela Congo kutu bo vanda raté. O pe bino mo bo kima pona luka mikanda bo kosela ngo makambo kuna. Misusu batika la ko yebata Mobutu de près ou de loin te. Mais ndeba kenda poto ba kosela Mobutu makambo ba zo mikanda. De même Kabila. Alors, comme il y a temps, il y a unité pour tout le monde impérialiste. Il faut pousser les politiciens dans la division. Que ce soit opposition, que ce soit majorité. Basangana. Pour ça la force, trahison et zalaté. Va soutenir mon Konzamboka. La position où il y a commis actuellement. Parce qu'un dirigeant africain, ce qui va commis ko yina na Occident, yeba ki a commis ko luka intérêt à peuple naï. So bon moni président na bino mundele bazo kumisa ye boy ba kate ki mboka. Mais ce que moni mindele bazo combattre ye surtout makamba code minier susu et la musi ba makambo to tche su maboko a serré les suna makambo susu pour trahison et ko kana ko zalaté. Ba très très haut besoin que na ko sala ba réunion libanda mboka e ko simba li shooter to za suna temps wana te pepe congolais so mayele ennemi na biso eza biso na biso te et dans ni ba dirigeant mais ezali occident l'impérialiste
tozwa mayele po toyeba ndenge nini ya kodejouer plan na bango ya mabe parce que souci na bango ya la kaka bakabola Congo mais bakokabola yango te parce que bambuta Lumumba batika maloba mboka oyo ekokabwana te loba lamuka lisusu ya kobandela maloba ke ekokabwana mpe baloba histoire ya Congo ekokoma ma place mosusu te kaka na Congo donc makambo tu bokende osala libanda ekosimba te parce que eza Congo te parce que babandi kotrike histoire oyo banda kala peuple asali révolution peuple moto asalaki révolution le 4 janvier 1959 mais po babebisa yango au table ronde bamemi bango à Bruxelles kuna pour pas que désorienter bango l'histoire se répète ba ke kuna ba tsheli bango ba conseiller à mindele pemeni ba kaboli unité bazalaki nango tala yo leki bango yo tala boy ba luki ba semer division ba su ba musicien ba meneli bango kuna ba kale Jeff ba memaka kuna kwa sala nini na table ronde tangu ba tu ba kufaki na balabala ba musicien tu ba kufaki ba politicien tu ba kufaki makile tangaki ya petit peuple ba supporter ya Vita ba militant ya Bako mais tango komi makambu revendication ba memi peuple te masolo faut ça la mawa toujours ngata likamba base place base yali pression ya base za te ba memi ba musika na base ba ke ko manipuler toujours indépendance le 30 juin 1960 11 jours après le 11 juillet à Pamba sécession katangaise ba belge ba encourager Tshombe kati Congo ba kesu ko encourager Kalonji Tunga le 8 août 1960 à kati lisu Kasai parce que ça qui les deux poumons ya mboka poto na Kasai diamant cuivre na Katanga ba kaboli basali tu bamoni moyen te baboma muta Lumumba liwa ya somo akufi me bamoni moyen te bazuse bemene bakati mike bachena site toujours conscience mais ya mbalo yo lobaki mabele o ya Congo eza mabele ya bakoko na biso te to defaki yango biso bankumu ya mabele toujours lobaki eza mabele na biso te to defaki yango ko defa ndele ne kolo mabele mais soki mabele oyo eza ya bakoko na biso plan nyonso ya mundele ekosimba lisusu te tozali awa ba image ya li bokozonga kaka tokoloba po ba oyo bayebi bana to bana koloba na ndenge tozokende bayebi tosala ba débat ya ndenge na ndenge ba Dimitri Bonganya bayebi bana 2016 c'est fini tozoloba c'est fini te bazomona maseki 2017 baya chichi bakufi osala eloko ezate tozokende totala ka ndenge tozokende soki mabeleza ya biso te malamu so mabeleza ya biso bankumu tosakaki ke ya mbalo yo te bafwa basala ok bafwa basala merci Mbutangala toyambaki Mbutangala bolandi ba question na biso pe ba réponse ya Mbutangala politique na biso ya mboka ekomikaka mutu ototo kene bitozonga boye toyebi te ekosuka wapi biso tozalaki wana vraiment na les amis TV le rendez-vous kitaki wapi pa Mbutangala zali pona ko tuna mituna na biso pe ba réponse ezaki yaye bolandi très bien merci vraiment merci Tokomina Suka merci à toi mon boss papi Mokoto depuis France président Matongi Zalayo merci à toi Dimitri moto Simba Kibilili et merci à toi Piro Malanda Mokonzo ba touriste na kati ya Bruxelles Patrick Etimi grand joueur na kati ya France merci vraiment merci à toi Floribert Kalombo Kansongo et Benina Dia Mama Générale, Vanette Bindanda Landou na Belgique, Dadi Manaka na Katia Belgique, Sola Ricardo Joua, Olivier Makambo na Katia Portugal, précisément na Setoubal. Merci à toi Eric Katika, Okre Madi Kenjo et Trésor Siasia, Ming Boss s'abonner et ça n'a vraiment va bien. Tokomina Suka, merci à toi Dimitri Bonganya, Nde Mbalasima Toelibino, Yasika, Ba News Oyo et Pesaka. Bilingue na kati ya les amis TV. Bye, à la prochaine. Mbutangala Matundu.
makambo ya boto mona kango kana na meeting ya président makambo ya boto mona kango kana na meeting ya ministre makambo ya boto mona kango kana na meeting ya député mais boto la sikoye komelinga wapi na les amis deux micros à la fois ni par ailleurs kaka awa na les amis TV batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko batu nyosho bolingaka boyeba makambo elekaka na kati ya mboka batu nyosho oyo bolingaka boyoka bakomedi ya solo badivertissement ya solo batu nyosho oyo koseka esila bino batu nyosho bambuma ya koseka ekoma kolokolo balobi nini par ailleurs kaka awa na les amis TV nde makambo les amis TV nde makambo bolukanga kuna te bolukanga pe mopanzo te bolukanga pe likolo te ni kutu na se parce que na fandi nde na kati ya les amis TV balobi bimi nyonso bo s'abonner ko s'abonner ça ngo ya ofele soko beti kaka les amis TV tanga ko bimisa yo na les amis ba image les amis o bwaki kaka mise yo mopanzi okomona esika moko bakoma na rouge s'abonner eza nango ya ofele ozwi kaka musapi na yo musapi yo selaka makambo ebele wana musapi yo kotsaka na liso mpona kolongola bipoti musapi yo oyebaka na kosala likambo oyo oyebeli ofinikana na rouge wana tui ekobimisana yo ngonga soki oza moto ya katholike okoyeba kobosana ngonga te soki oza moto ya missioni okoyeba kobosana ngonga te ekobimisa ngonga moko wana ofini lisusu ngonga wana c'est-à-dire ekomela yo okeseke okomi na les amis wana kobanda koprofite na baproduit nyonso oyo les amis TV eyokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe, à s'abonner peut venir une boucle de bokondi à Lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, n'a single yo. Attends, quand on est Lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto suke tumbene de boko. Oyoka nenge shwaka. Suke tumba yo na kati, nchoto mubimba. Oyoka shoma nyonso na po osabona kite na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning, my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, Papi. I love you, Mokoto. I love you, Papi. Les amis TV. Bon s'abonner.